Si mosusu na balopele ya banguma mibali mosusu na balopele ya bambisi na bwaki misu liboso na moni mwasi moko kitoko avandi suki na etina se. Alors makolo na ezali ko chanze ezokoma makolo ya ngombe ezokoma ya nguma ezokoma ya mbisi ezozonga ya moto bandi ko kanisa nguma oya melaki biso na melaki makila wana. Voilà. Tangu na meli makila na oka kinzoto chanze na peso esprit protecteur apesenge esprit protecteur wana alobi banda lelo okomi représentant ya monde astral ya Congo mobimba do ba prisonnier so monde astral yonde représentant na bango ebisenga fungola maboko na fungoli atie musapi tango atie musapi mbongo ebimi na maboko nanga donc nasalaki 2 semaines na se ya mai buto ezalaka te mo ezalaka te mission apesaki nga ezalaki ya ko détruire l'église ezalaki ba mission alobi mission liboso kota na l'église panza l'église zo bazo sambela nzambe ya solo bomela ngai ba Kristo bebisa ba vie na bango atie musapi bwenzungu ma famille bimi tant nzungu ma famille bimi alobi avion na pesio yango wana kende okende kosala musala poto bande kolia ba Kristo koya koyoka bazobela au nom de Jésus metozolia bango do bande kolia ba pasteur bazobela au nom de Jésus metozolia bango na sala incartation abimi esprit protecteur aobi ko tuna eso moto moko te et abande ko bima soit na forme moto akobima mundele akoki kobima moto mwindo akoki kobima na forme ngando na forme nguma na forme mpese na ba forme belenyo so linga bima esengeli na yo osala remise et reprise na représentant na biso oyo azalaki na monde astral to matsaki e niveau akendaki ko servir na kata monde astral il faut que kutane bo sala na remise et reprise na mokili a invoqué avion nzungu ebimi tango ebimi to koti na kati to pumbwe na ye ezaki vers 12h toke ko bima na sapo maréchal mbala moko to moni ngando moko ebimi na mai tango ebimi na mai eye bongwani na forme moto moto angonda zaki représenta kombone zaki mengu batu baye ko sukola ba récupérer langa 5 personnes ba kitisi bango na samai bakata bango bakingo bapesanga vin rouge de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. A nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Eye bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezaka kaka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service a memeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bane biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Action. Shalom, shalom, PPI de partout, vous qui suivez cette dernière émission, la vérité chrétienne avec Yves Ipan, Tosso, directeur des défauts. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo 1040 ans. Voilà, nous sommes déjà avec les frères Daniel, Moussé Nzambe, ex-catcher, occultiste, magicien, Otoyebi, Lelo Nzambe, a délivré
et les autres années frère Daniel. Auparavant, dans une combo boybaki, il y a zombie oyo ba pesaye et pas banina ba kache oyo pe ba pesaye et pas wapi abandaki kokota ba maison pour na kozwa ba gris akoma lelo kache munene akoma lelo occultiste munene 24 au service du diable lelo nzamba délivrer tous années awa tous sur l'année momuke toyeba nini encore a memeli bana na nzambe na deuxième partie na biso lelo papa Daniel bonne santé aussi à l'église Corps de Christ. Santé za bien, banana nzambe nyonso baza bien. Biso ki nzamba ko batela te oya ko kengela akosala musala ya punda. Amen. Ça c'est bien. Le sambo pour la bande la biso. Nzamba lola nzambe na nguya topesi o maxi nzambe po tobongi na lokumu. Journée ya lelo ezalaki mabongisi na biso te papa kasi yondo ponaki kati na mokolo lelo toleka na kokutana na mwana na yo ive po toleka na kosala émission oyo tika ete moto nyonso akolanda émission oyo loboko no ezala likolo na ye epetola masumu na ye esécurize ye elongola ye na kati na ba prison nyonso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Je crois que pas puis beaucoup de mon kanguma bino na maître et aussi na camarade na yo boyoko bima na mboka moko lokola na mutuka mais makadam ezaki un peu lokola ba ressort. Voilà, continue un peu soana. OK et na expliquaki na première partie et tango tokotaki makambo tomonaki tokutaki ba pasteur bazote na kati ya prison wana tolobele liso tokutaki lisusu basi moko bana ba bébé ya machombe ba matela bango na mapeka donc bana wana bazolelela bango bozongisa biso esika oyo bozongisa biso na mokili pona ni bolongola ki biso na mokili avant donc ba miso ba ki bana 5 ba miso ba 10 ba 15 ba miso bana moko ba matela bango na mapeka na tuna grand maître wana ebisenga bibasi o bande kolongola bazemi na mokili tangu bakufaka nde siko bana wana bayaka ko réclamer pana bango na tuni bakitaka te alobite bakitaka te po awa ezali monde d'esclave. Tout le monde a qui m'a kabouébélé na kati ya prison wana to pusanaki to kutaki bato mosusu baza komela masanga sans repos donc a tomboli vers masanga ameli tango déposer masanga ezongi na verre a tomboli tango ameli masanga ezongi na verre alors to pusana ki lisusu na kati ya prison oui na sala basula donc ebele basi na mibali mikolo pe bana mike to pusana ki lisusu to komi na sali mosusu to kutaki basi ebele na kati bazo na mibali bazo sala ba groupe donc ba na groupe basangani ba panzani misu bake na groupe donc bosa ba groupe sangani ya ba panzani misu bake kuna misu bake kuna bazo loba na tunaki grand maître wana ba obo sala ba maboke bazo panzana baza banane ayebi senga eza bato ba ki basongi na mokili donc tango bazo sala ki songi bazo la ki ngope kasha 66 donc tango bakufi esprit transporteur mutakoya kozwa bango ndakoya na bango na prison puisque expliquer kinga wana ezali prison donc prison nyonso ya monde à ténèbres eza na se ya mai nde babengi yango monde astral donc ezali prison donc ba monde à ténèbres ebele tokwa kotanga bakomba ba monde à ténèbres po ebele balobaka deuxième monde donc wana bazali ba profane donc monde à ténèbres ezebele tokwa kotanga ba monde à ténèbres mais prison ya ba monde nyonso ténèbres na samai yango nde monde astral donc kuna soki bakangi moto ato sambeli ndenge nini okobima te ato koti ba jeune de prière ndenge nini okobima te tokwa ko expliquer ngo alors to pusana ki na sali mosusu to kuti basi na mibale belé baza ko sala impudicité sans repos donc oya sangani na oya kabwani aka sangani na ona tuni grand maître wana lobi basi na mibale o bazala ki na molimo ya impudicité na mokili donc tango bakufi
bazo sala impudicité wana ezana démon mo ba bengi démon géant to quoi pour expliquer yango bien bat bakasa démon géant démon mo kwa za mulayi bote bazala kamikuse bangonde ba pesa ka caché 66 donc pendant moto sali lisumu soki lisumu wana caché wana ezwela kio na lisumu ozo sala yebaki lisumu wana ndo kende ko sala ngona kata prison donc ezana bato belé bazwa déjà ba caché ya 666 ba vivre kana mokili na biso mais ba vivre capé na kata prison. Alors tangu tolekaki na sali wana to pusana ki lisusu to komaki na sali mususu toke kokuta bato ebele baza ko compter mbongo sans repos bato wana bazotanga mbongo sans repos na tuni grand maître na oyo baza banani grand maître wana ebisinga eza bato oyo bazwaki bakisi ya mbongo na mokili bazwaki bakisi bazwa ba fonction na misala na mokili po baganye mbongo bazwaki bakisi ya koteka na mokili donc pendant bazwaki bakisi wana bazwaki caché 66 tango bazwaki caché wana awa pe bakobanda ko compter mbongo sans repos na tuni bongo ba pe makata lobi awa esa monde esclave to tika ki bataba un na kata prison to tika ki bataba jalousie ba meli cigarette donc les sous nyonso oyo zo sala na kati na sena mokili awa nde diable apese la kango batu caché 66 na nzela lisumu wana donc tango zo lisumu apo jusqu'à maintenant confusion zalate lola na ne fungwa mateli felona ne fungwa mate tozana lieu de repos na lieu de tourment bato babenga ngo za bato bazali tokolo baza ba profane ba ebité donc lieu de tourment yango de monde astral yango de prison ya diable donc place diable azo kanga bato ya kokufa na bango ozomona donc lisumu nyonso oyo zo sala ozozolango caché 66 oui c'est parce que na passé na ba grade de belé na kata monde astral wana na okoka na témoignage na dirigeant qui prison ya ténèbres nazala qui représenta prison à ténèbres na kata Congo na biso pe na koma ki Afrique mobimba alors ya kati ya monde astral eza prison donc eza place o bakangaka bato o bazo tambola na kati ya masumu yango mo na ebisa kana bana na nzambe soko kwesami na 10 heures juste 10 heures une seconde au sengelo se repentir puisque eza ne loko moko o ekaboli moto na nzambe ezaka kalisumu eza ne loko moko o ezongisi bolingwa moto na nzambe ezaka kalisumu donc mo Christ sengelo za na vie ya repentance eloko moto ya yango wana alors tango zo vivre na lisumu nyonso ndeko Yves oyo kokwesa yo na tango oyo kobomba ngo to vanda nango po ete miso ekomona masumu matoye ekoyoka masumu makanisi ekokanisa mabe motema ekobomba mabe ozolanda monoko ekobimisa mabe makolo ekotambola bisika mabe maboko ekosimba mabe donc ovandisa lisumu na motema na ote il faut se repentir et tango zomona ke lisumu ezo répéter na vie na yo yeba koza de na kata prison alors wane faut luka ba sacrificateur oyo ki salisoni ana lisumu wana soni poetika yo présent na bato ebele bazo sambela à salir repentance ma bimia zongeli même lisumu est-ce que vous comprenez donc oza de na kata prison alors il faut luka ba sacrificateur oyo ki salisoni wana soni notre mona ki bato ebele na prison poto progresser grand maître wana ba to pusana ki to komi liboso sali moko ya munene tant to komi liboso sali wana munene alobi na biso to fukama abande koloba na ngande na fukama puisque muningo amemaki nga ayeba ki déjà kuna akendaka déjà to fukami asali bencartation porte wana efungwami tango porte efungwami to koti na kati ya porte wana toke komona bato belé na kati basi mosusu na balopele ya banguma mibali mosusu na balopele ya bambisi na bwaki misu liboso na moni mwasi moko kitoko avandi suki na etina se alors makolo na ezali ko chanze ezokoma makolo ya ngombe ezokoma ya nguma ezokoma ya mbisi ezozonga ya motu epesa kinga somo na bandi kokanisa nguma oyo amelaki biso mbala moko na somo wana benga lobi Vasco kobanga te pusana ngade moto na tindi bazwa yo pona moni ozali na étoile mingi étoile oyo ozali na yango
ezali moye basalo cérémonie na mokili ezate on atinda ke ba memo bayana yo awa ozo comprendre que partout naza kotambola nakutana ki na grand maître wana bimisa kinga kacher alobela ki likambo étoile na ye kokutana na master oya mema kinga pa ya grand maître na mbandaka alobi nanga likambo étoile awa grand maître memenga na se ya mai balobeli nga likambo étoile nengna ebisa bana na nzambe soko zo mona bitumba na kati na bomo ina yote ozana nzambe kati na yote po bazobundisa yote bazobundisa eloko o nzamba te kati na yo eloko yango ezali nde étoile yango nde alliance na nzambe po nzambe soka sali na moto alliance okolukelo komoko te na makasi voilà. Pote Yesu Christ aza meilleur facilitateur nde yango moni bitumbo zomona na bomo ino bazobundisa yo po balembisa yo ozomona bitumba diable atakaka moto pona kolembisa moto okomona moto tango azosambela te ana bavi ya masanga bavi ya bekobo bavi ya koina ya makambo mabe mutu wana lotaka bandoto ya mabe te mutu wana komona azomona kaza na vi ya bia azosimba mbongo oke bambongo azosimba ya bamiete bozwi na yo nzamba tela keza niveau wana te diable akanga na otage mais tangu mutu wana ko se repentir ayepa na nzambe okomona neti makamyo se komi bloqué okay. Or que tango yepa na nzambe o se repentir et loko o ekangi biso na prison ya diable ezaka kalisomo tango se repentir lisumu kimeyo Jésus Christ a lumière du monde akokota kati na yo tango akokota kati na yo diable o ya bloqué yo atana kati ya prison fo ba yo kamoto basanza yo alors tango bazo sanza c'est parce que Jésus akoti kati na yo siko bitumbe kotelema bitumba wane kotelema po e bloquer banzela na yo nyonso tango zo bloquer banzela na yo yo il faut telema toujours na mabondeli o longola koyimayima po batu baye bakate likamu soko vando zo kanisolo bike anga na ndo sambela te nazaki na vibo banana komo sambela na komi na pasibo o sali de alisomo puisque tiki nzambe puisque mutu esengeli na motema na ye akanisa kaka makambo ya bonzambe donc apesa vie na ye mumba na maboko na nzambe nzambe ndazwa contrôle la vie na ye akoma ko diriger ye bongo komono ko nyata babitumba wana nyonso esika bazobundisa yo nzamba ko banda siko kotombola yo esika bazokanga ba porte nzamba ko fungola ba porte sika pona yo donc sans bitumba nzamba saelaka moto te donc moto esengeli amona bitumba pour nzamba salele et puis nzamba bundela kaka mutu tango azana bitumba soko lukie ozomona sans bitumba pe nzamba ko bundela ote alors ayebi singa lobi ozana étoile ozana ngo basengela ki ko sala yo cérémonie na mokilité et sengela ki basala ngande na ya ko sala yo cérémonie wana yo ozoyiba kaka te ozosona nani ozoyiba te nanu na ebité mais sala kinga ko banga puisque mbala liboso OK namona makambo nazomona wana et puis namona mwasi ya ndenge wana en tout cas namona basi mona mokili ya kitoko mais namona mwasi ya kitoko ndenge wana te ah bon ozomona alors eloko nini komaki ayebisenga pusana ngai na opusana mais na olikindeka sima muninga na ngawana c'est parce que nazalaki na confiance à muninga wana OK confiance kaka na Yesu Kristo amen ozomona yende muninga malamu alors nga na pusana kasima na alobi ko banga te yaka na pusani alobi fukama na fukame fungola maboko na fungole azwe musapi atieboye kopo moko bimi na maboko na ngai ezalaki kopo ya 555 et bimi na maboko na nga na makila 555 kopo ka ya 555 oui yo kana ebisa kopo ya 555 ato sombaki yango 50 obombaki kende kotala okomona nyonso sila ezalaka lisusu te kopo ya 555 etobokaka te enzolo kakate mais limwa kaka yango moko ko comprendre ce que kendaka te donc ezali kopo oyo bamela kango vin rouge na kata monde à ténèbres tango yo zali ko melela ngo mai a oza ko salela ngo ozo partager communion ensemble na ba démon alors kopo 5 même o melela mai tenabi 20 olobi bamela ngo kuna na se bamelela kango vin rouge na ba monde nyonso ya ténèbres kopo bamela vin rouge yango nde makila kuna babenga ngo vin rouge babenga ngo makila te donc soko ki basenge moto pesanga autant de vin rouge donc basenge moto pesanga autant de bateau OK donc
tu sais que vin rouge dans makila ya bato ozomona alors tangu moto azosala kopo wana awa azokabola communion assemblée na esprit alors kopo wana yaka mission batindango na mokili wa mission kopo wana soko lingo tala okomona kopo wana ato sokoli na savon munganga to te parfum ote na zolo ka solo makila eza solo makila ozomona et puis soko beti 555 na Google yo za muta internet betango 555 bakotu na yo balobi olingi to tindela yo ange gardien ya ko batela yo beta ta sikoto na internet soko na appareil beta okomona ngo okomona voilà bo beta beta 555 na Google bakotu na olingi to tindela yo ange gardien aya ko batela yo ozomona donc batinda kango mission na kata banda kwa batango ozomona mission ezaka kamoko ya diable tayoka biso ndeko Yves monde à ténèbres diable azana ina ba arme diste azape na ba arme mi balete azaka kana arme moko webi arme ngo ezaka lisumu OK des armes à diable. Ce qui diable a détruit ba vie à banana nzambe. Ezaka ka partie ya lisumu. Yo kana ebisayo. Ezana batebele ba banga corona. Bazo banga vaccin. Mais ba ko banga lisumu te. Est-ce que yebiki diable et si à côté c'est là bato caché à 666. O bato bazo banga on a banzela ba vaccin to caché à 666 bobo. Diable si à côté là ngo bato na bandenge bele. Des vraies questions tournées. Et l'on connaît ce somba. Eza la TV, eza la caméra oyo, eza la carton biloko akolia, eza la loso. Oko trouver ngona seba beta www.com. Oui bela ksini. On a niweza baba peut-être ba code pour na il y a ma plateforme mais belé je sais pas problème ma plateforme nyon se fait à la kabongo si vous prenez ce que zali plateforme o iva sala ce que zala na code na ce que zali plateforme oyo nani ndeko na biso Alvin na pese mbote frère Alvin na pese mbote belé ce que zali plateforme na ye c'est cause à la peine na coordinate ce que ça ya junior dia ce cause à peine na coordinate hein ils avaient juste pour distinguer que yango na lobby yango na zotali sayo omoni diable azama kasite mazama ele mingi lelonga ndi na sosola to na zaki na mvut kati na mvutima na sosola kite na lingi ce qu'on appelle sa définition nango OK W za 40e lettre de l'alphabet 3e lettre 23e voilà ba vérifier eza 3W. Bon pourquoi bazui point wana batiango ne bandelite batiango na suka pour emema ba 23 wana nyoso. Et alors oyebi point na mathématique eza signe nini eza signe ya multiplication bato ba olandanga batangi ba peda ba nini ba ebi yango point wana eza signe ya multiplication. Alors et W za 23e lettre. Ce cause 3W wano au commune c'est 23 23 23 bimi c'est combien de 23 3 23. Alors point wana signe ya multiplication memi ba 23 wana nyonso et memi ba W wana nyonso. Alors ce cause 2 fois 3 au tena c'est pesio combien 2 fois 3 épais sur 6. 2 fois 3 épais sur 6. 2 fois 3 épais sur 6. 666. Bilo konyo sotozo somba. Ezali na caché ya 666. Alors tango sombi yango. Yeba na tango wana. Ozui directement tango sombi yango. Ozui caché ya. Ya marque de bêtes. OK. Est-ce que vous comprenez? Et à l'okola moto c'est la nini kopo 555 adena kasha ya marque de bête son anda kuna bomba zaki 12 bango nyonso 12 badi na kati ya prison puis c'est 666 c'est un numéro ya prison oza condamné na maboko ya diable to koya ko peso ba sine pona koyeba moto soka za na kati ya prison sini nini okoki koyeba. Voilà. Ben, surtout, nous sommes tous ça là, tu côté internet, tu côté www.com. Même maintenant, le biso Google na biso pour te faire ma chaîne YouTube.
et c'est un rabilo qu'on a fait zala pour que aux en a accès tout le ma baigne surtout au sala na bilo qu'on a kati ok yo kana ebisa yo na koya kolobela sous vexo na linga kango mingi na osote moi témoignage mena koya kozonga Lucifer ebisa kenga po yo kande tokutana kinaye ok alobaki na nga alobi kisimbi monde des monde tezanga démon bato nyonso bazana mokili baza ya ngai oyebi kombo Lucifer vrai kombo Lucifer ndenani monde parce que moi vrai combo ya Lucifer c'est monde soko ozwi monde na osali na sens inverse basala po ba boule vexe o miso ozwi monde otango na sens inverse o mona démon ok yango Yesu alobi na biso na mokanda na Jean chapitre 15 verset 19 alobi boza na mokili me boza ya mokili ote et si na poni bino na longoli bino na kati na mokili donc soko za Jésus Christ ndenge lobi na mokanda na 1 Jean chapitre ndenge lobi na mokanda na Jean chapitre 1 verset 12 Yesu alobi akoza makila na ye apesi biso identité ya sika ok tozali su na identité ba papa ba bota biso te ni na nguya ya nzoto ni na nguya ya mutu moko mokili mena nguya na nzambe tozwi identité ya sika à cause de Jésus Christ donc mutu aza na Yesu Christ ndenge lobi na Romains chapitre 8 verset 1 à 2 mutu ya ndimeli Yesu Christ azali su na condamnation mon côté pour makila na Yesu Christ asombela kibiso ba condamnation nyonso donc Yesu Christ afutela kibiso déjà nyongo siko nani oyo aza na kati ya condamnation ya diable ndenge lobi na mukanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8 Bible lobi na biso mutu asali masumu azali mwana ya Satana po Satana salaki masumu ute bandeli ya mokili olandi donc tango zo sala masumu yeba koza na kati ya condamnation ya monde à ténèbres ozo de na kati ya caché wana donc biloko nyonso zo somba o eza ya ténèbres yebo za na ngambwa mais soko za Jésus Christ avant o somba eloko ozo bimana no sombo bondelaki tango koma no bimisa mbongo no peso obi na 100% de Jésus Christ tango zwango ina ndako bondeli et puis eloko wana sombi olongoli 1/10 nango opesi yango epa na nzambe po 1/10 eza kofuta impôt epa nzambe omone ngo futa ka impôt na YouTube ofuta ka impôt oui bakata mais ndengo futa ka impôt ko sombelo ko bakati ba TVA eza impôt ofuta na l'état soko pa nzambe ebi pe nzambe ba futa ka impôt yango ne 1/10 ok osomona donc tango zo futa ndenge wana Yesu ndaza capable ya kopetola nyonso o eza ya mabe ok osomona donc tozo vivre na kati na mokili na ngolu puisque moi ta mwana o ya botami lelo azobota mana lisumu lobake mama na zaki na vie ya repentance nde mwana papeto maka partir libumu yango moni tokoya koloba na basina ba sorcellerie monde à ténèbres ezopesa mwana kindoki à partir ya zemi ya 3 mois na kasa libumu mama na ye. Pourquoi? C'est parce que mutu nyonso na kati ya makila na biso oto na masumu wa Adam nzambe ye moko na alakela ki mokili à partir ya Adam ya masumu wa Adam ozomona sikoyo nzambe ye moko na nzela na Yesu Kristo nazali passeport na biso ya kozongisa bolingo na nzambe akoza makila na ye nde mutu kati balie nyonso ya makila ya Adam e komi zongisi biso na makila na Yesu Kristo boyokani ya sika o comprendre konanga Yves ngolu oyo ngana otozwi bakoko na biso akala bazwa kango te Abraham abenga nzambe tata te Moïse abenga nzambe tata te Elie abenga nzambe tata te laksanga banana Genèse ti na Nouveau Testament ezate mais Yesu ayeko l'acception tata to na tata moko ye moko aki komimoni sakati na biso eza ye moko Yesu Kristo ye moko papa yende mwana ozomona yende nzambe pesanga vrai kombo nzambe nani na lakisio vrai combo ya Lucifer yango de monde vrai combo ya Lucifer nde monde siko pesanga vrai combo nzambe nani nzambe ba nzambe bazebele batanga ka combo na monde à ténèbres ya Jésus Jova boya Jésus ngana otuno vrai combo nzambe nazoluka Yahweh batanga ka na monde à ténèbres Yoshua batanga kona na combo na monde à ténèbres combo vrai combo ya nzambe c'est Jésus Christ. Ah bon? Oui.
vrai combo ya Nzambe c'est Jésus Christ. Bon, ngai nazo merci non na Israël on trouver bato mosu ba komba ba Jésus zali mais nga na parler c'est Jésus Christ. Na yebi Jésus ne bosela yo kana ebisayo zela na ebisayo yo kana ebisayo est-ce que bi ke kombo Jésus Christ nyon se bik sakate na ebiso za kombo Nzambe mais natali sio ke bato nyon so babelela kango babikaka te banani babikaka OK au moins de Hollande mission na bana na Nzambe nyoso ba Hollanda na batu tozo tanga ponga na sa publicité ba na ye a pona otombola kombo mukweza Jésus Christ na ye ko tombola kombo banganga te pour Jésus Christ n'est un véritable kombo nganga. Amen. Ozomona monde ya ténèbres batanga ka ba kombo nyoso mais kombo ya Jésus Christ batika ka kotanga ngote et puis yebake kombo ya Jésus Christ baton so babela kango babikaka te puisque kombo ya Jésus Christ bikisaka bato na masumu te po kombo na Jésus Christ bikisa yo esengelo se repentir. Romains chapitre 3 23 Bible lobinine tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu et c'est kali sumu yali molimo mo santo ezawana te molimo mo santo ye wana Jésus Christ soko beleli kombo ya Jésus Christ na masumu ekotika la koyate ekosalela yote d'abord muto il faut à se repentir même Bible lobi Nzamba se plaka na liwa bato na masumu te ozomona ezana mutu musu akolota ba omona bandoki bazolanda ye pas comme ce comme pumbo dans l'espace Fox moyele comme pumbo dans l'espace a surtout qui na pongi sota ganga ki Jésus a surtout qui na pongi alobi ngana na ngana masumu mais Jésus abundela kangana na kosio kaka bango moko ba sorcière volant nde ba eko pumbo so po ba distraire yo kanga makana masumu mutalali yo ka ba ofina ekingo agangi Jésus a surtout ko bi abando finanga kingo na gangi Jésus ba kimi na surtout no bando ki ba distraire yo pour Jésus Christ akosela mutu na masumu te puisque Bible lobi na 1 Jean 3 na tana lobi yango 8 mutu asali masumu azali mwana na Satan ndeni Jésus Christ akolongola mutu na masumu ndenge tozali awa na batu nyonso ba Hollanda biso toza des groupes oui bien expliquer na ba pasteur ozo ba faux pasteur ba magicien protocole ko lobela makambo na bango toza des groupes expliquer biso toza na bana na Nzambe na batu na Nzambe bana na Nzambe baza banani bana na Nzambe bazali batu oyo batambolaka na kotosa Nzambe na kosambela Nzambe na kosalela Nzambe nde mwana na Nzambe batu na Nzambe baza banani batu na Nzambe baza bikelamu ya Nzambe o Nzamba keli même Lucifer ze kelamu na Nzambe même ndokaze kelamu na Nzambe même ba pasteur abangangana baza bekelamu na Nzambe siko Jésus Christ ni babelelaka o ya bango ya ténèbres ya masumu bayebi ke lokola baza na kati ya masumu lokola ba na kati ya ba occultiste ata babeleli kombo ya Jésus Christ nzana ngone fete mais muto za na vie ya repentance soka beleli kombo ya Jésus Christ za meilleur facilité na bomo inaye il faut aya kosala bato balobaka ya Nzambe umelaka bakosi pour Yesu Christ za facilitateur na kati ya bomo ya moto na nzela moko ya repentance tozongi na témoignage côté batie le bogo boye kopo ya 555 ebimi na makila bayebi singa mela makila wana na mela ki makila wana voilà tangu na meli makila na oka kinzoto changer mbala moko mama munene alobi na ngai komoneza kimandona alobi na nga Vasco à partir de na baptisé na kombo okomi na kombo ya Kisimbi ndeseka kombo ya Kisimbi utaki na siamai Kisimbi okoyoka na français à ange na lingala ezelima alors a baptisé nga na kombo ya Kisimbi alobi ko bandalelo pouvoir nazo peso eza makasi makambo na kotindo sala soki okokate nazo pesa yo esprit protecteur o bakotambola na ye donc mando na une sirène si oui sirène o ya talaki bibale nyonso Kongo mobimba OK alors nazo pesa yo esprit
nazo peso esprit protecteur oya kobanda kotambola nayo makambu nyonso kokoka kosala te yende akobanda kosala yango nde apesenga esprit banda lelo na peso esprit protecteur apesenga esprit protecteur wana alobi banda lelo okomi représentant ya monde astral ya Congo mobimba donc ba prison nyonso monde astral yonde représentant na bango oki komona na balabala ovandi atelanga mai ekauka te yeba ke demo vandaka wana esprit ya monde astral bazana pose ya mai nyonso eza prison donc place bakangaka ba vie ya bato ezande na prison tout le monde na balabala wa oui ba petite rivière oui, ba terrasse banini, banteni bazawana. Oui, banteni bazawana, ya monde astral do prison zawana. Prison zawana. Alors, tango alobi nanga indenge wana, muninga oya memaki nga tomboli mosapi. Alobi mama munene. Ngana ya awa bandaka lopesa ngana no pouvoir hote. Mais ndenge nini ya ye kaka lelo ozu pouvoir munene bopesier et puis musalanga na sali ya kolongola e banda pa na bango koya na etina se ya mai awa ngande mutoko kai kotombola na pouvoir oyo bien aimé ndeko na ngai okana ebisa moninga malamu ezaka Yesu Kristo yango soko moni camarade moko sela ke bola mozong sela koka kama beba kazandoki okoki komona pe na famille ozaleki obali olele ya sepela ya koti na ngo fitsa sepeli tazandoki donc mutu nyonso komona to salia likambu moko tayela koka kabitumba iba kazandoki po ete monde a ténèbres za monde a jalousie moninga ona tela ki confiance ona zo kimela na simana ena obi nazana na confiance moninga na ngai mais moninga wana kotelinga jalousie tina bongoli motema awa tato kutene na bakomba bandaye ko sanga lisuste do akangela kinga en donc komona sala makamemi na mokili motu moko sela kabura monde ko Yves mazong sela koka kabitumba yeba kazandoki alors mama munene ebisie ezali kambo étoile ye na PC pouvoir oyo na PC yango pona étoile azalaki nango siko mama munene apesenga ba mission alobi sikoyo kende kende ko sala ba mission oyo na pesio ba mission apesa kinga ezalaki ya ko détruire l'église ezalaki ba mission alobi mission liboso kota na l'église panza l'église bazo sambela nzambe ya solo bomela ngai ba Kristo bebisa ba vie na bango donc atinda kinga mission wana alobi kende na lobi nazoze la grand maître na kende nayi alobi taza grand maître na yote batu nyonso moni bayaki kozwa yo nga mutu na tinda kibango baya kozwa yo ngande grand maître na yo dozo comprendre que na monde à ténèbres ba grand maître ke bazebele na kutani na maître kabimisa kinga kacher grand maître muninga ye kozwa nga meminga pa grand maître na meminga pa mama munene na biyende grand maître siko ba grand maître baza combien donc biso siko kati na Yesu Kristo maître azamoko ye wana papa ye wana mwana ye wana molimo mo santo c'est Jésus Christ le seul maître alors et tango na obi nazo zela grand maître obi aza grand maître na yote ngande mnatinda kazwa yo OK aseki atie musapi bwenzungu ma famille bimi ton nzungu ma famille bimi alobi avion na pesio yango wana kende okende kosala musala nde na kotaki na nzungu wana to pumbwa kina esprit protecteur ba pesa voilà au pumbwe na katenzu ma famille et alors mission tango bandiango sika na église wana oyo kendaki ya liboso omona ki nini ya makasi te pa ba sena nzambe on a topé l'église wana aussi première mission to bana disons to ba ke première mission da ki ndenge nini tango kindaki ko détruire ndenge ba pesa que mission pour no bebisa OK tango to pumbwaki to pumbwe na ke ko bimesika moko na bimbanga moko naza koyeba te ke na bimi wapi OK naza komituna po ete na kati ya monde à ténèbres butu ezalaka te mo ezalaka te siko esika na bimaki eskize na biminga moko naza koyeba te ke na bimi wapi donc makanisi siko nazo comprendre te po na komi komona wana retour na nga oui to koti na avion wana ya nzungu ba pesa kinga na esprit protecteur mais na bimanga moko wana camarade tikali wapi batikala ki kuna na grand maître wana tikaki bango parce to kabwana ki yango puisque mama munene ebisa kinga za grand maître na ngate yenda tindaki batu nyonso baki na nzela nanga yenda tindaki ba memanga pa na epo amona ki ke na za étoile alors
Tant na biminga moko nazo mieba te place na bimi nazo mona mabele différent na place na kotaki. Na moni ba papa moko bazwa na tuni papa eskizi awa toza wapi. Yango moni mutu nyonso oyo yebite azotuno awa toza wapi awa bwe kebe muso akoza landoki. Musu libondeli osalaki na butunde koisa ki bandoki. Musu akoza sataniste to magicien. Tango zo répondre loba na sa motema au nom puissant de Jésus. Tango pour le bon nom puissant de Jésus zala si revivra kana vie à repentance. Puisque ce koza na vie à masu moto beleli kombo na Yesu Christ sala na ngote. Poto bande kolia ba Christ koya koyoka bazo belo nom de Jésus metozo lia bango. Do bande kolia ba pasteur bazo belo nom de Jésus metozo lia bango. Tokoya kolobango ndenge tozoya. Sikoyo papa wana tuninga moko yo uti wapi mbala moko esi protecteur na ngana mona ki ete mazalaki nanga dominer papa wana a dominer papa ndia papa na lobi awa to wana kinzamvwete elekela kinga koma kona ba Congo na kinzamvwete 5 km na Matadi elekela kinga koma na kota kina na nini na basan kusuna kino bima na kinzamvwete OK to bima kina kinzamvwete pour mission ko sala ezalaki OK mbala moko esi protecteur na ngai bisinga lobi kita na samai na kiti na ngomba ti na samai na bisobe wana na komi na mai na sala incartation abimi alobi kome koto na eso motu moko te wana abimi esprit protecteur alobi koto na eso motu moko te e abanda ko bima soit na forme moto akobima mundele akoki kobima moto mwindo akoki kobima na forme ngando na forme nguma na forme mpese na ba forme bele nyonso alinga bima puisque esprit abalukaka na ba forme nyonso akobaluka même mpoko wana bimelenga na forme mundele tango abimi wana ebisinga komeka kotuna esu moto moko te pona zana yo bapesa kinga makambu yo koka kosala te ngane na la kisayo ozobanga pete wana bon nazaki suna kobanga penate me bande kolekela nga makambo na omona ebisinga fungola maboko na fungoli atie musapi tango atie musapi mbongo ebimi na maboko nanga alobi zwa mbongo yo kende ko hotel moko na Matadi ovanda to sala mission wana nde na mataki likola ngomba na zui taxi ememenga tin hotel moko wana na foot hotel tango na foot hotel na tuni mut hotel wana lelo to ale 40e date o mut hotel wana pesa kinga dona sala ki 2 semaines na se ya mai 2 semaines na sala ki wana na se ya mai buto za la kate mo za la kate ngana zo kansa ka journée moko OK to sala ki 2 semaines alors na koti na 4 hotel wana tango na koti na sala incartation ba moi c'est protecteur abimé ayebi sengo bisikoto ke sala mission et sengeli na yo osala remise et reprise na représentant na biso o yazalaki na monde astral to matsaki niveau akendaki ko servir na kata monde astral il faut que kuta ne bo sala na remise et reprise na mokili a invoqué avion nzongo ebimi tango ebimi to koti na kati to pumbwe na ye ezaki vers 12h toke ko bima na sapo maréchal papa makambo ebele le kanakana kati na mokili oyo yango nzambe ba Christ fo babondela ka nzambe po nzamba revela ka bango makambo Saint-Esprit pa revela ka makambo ebele alors to 12h ezali heure na kwa koyebiso na témoignage komona na midi ba wenze komaka plein na bare komaka plein c'est parce que bato bakufa babimaka bayaka pe kosala ba marché bayaka pe kotambola à partir ya heure wana ya 12h wana donc heure ya 12h wana ezali heure oyo makambo ebele salamaka na heure wana voilà vas-y on va alors bon mati on continue nzungu to bimi na sapo maréchal tant to bimi na se ya po maréchal mbala moko to moni ngando moko ebimi na mai tango ebimi na mai eye bongwani na forme ya moto moto angonda zaki représenter kombone zaki mengu alors bon non sa publicité sur Christ mais non pour témoignage alors mengu wana ya bimi tango abimi esprit protecteur obi ye ne zaki représenter na to matie niveau na kata monde à ténèbres to bengie pour bosane remise et reprise wana ezalaki nini po ala kisanga babisika o bapesa ki émission akotake akoke kotake te ngana continuer kotake bisika wana OK ozomona tina remise et reprise wana donc to salaki na la kisenga babisika nini o yata linga kotake akokaki te ba mission ya zaki nango pa salaki te alors la kisenga ngo apesa kinga bateau de commandement o na ko diriger nango to salne remise et reprise ya zonge na mai biso to kotina nzongo to pumbwe
toye kobima na kati hotel wana tango to bimi esprit protecteur na ngai bisengo bisiko esenge to kita Kinshasa okende ko siéger pour kende ko sala musala ngana bi bon ngana bimi na zo transport à Sekinga alobi na niveau na yo en tant que représentant okoki ko bimo kende ko zo transport ndenge nini yo za na avion mu invoquer avion to kende nde na invoquer ka avion nzungu ma famille bimi to koti na kati na to pumbwe to ekobimana pon ya maya njili po manjilo to bimaki ya ngambu ya debonomi na njili to bimaki wana tangu to bimi wana esika wana pasteur moko ya ko baptiser bato wana abatiza mama moko ye na mama wana babotole yango na babotole mama na maboko na esprit wana bakangi pasteur wana pasteur na bisa basoda bazaka na pont o ezangate eza famille na e basoda batuni soki mutana problème akokimele pana ne pas pasteur te donc pasteur wana ne seka bebisa na kina nzambe donc yango moni babotola ki mama wana ozomona kake sika wana na ane o eutoleka oyo prophète moko yaki lisusu wana kaka prophète na mwasi na ye na mondimi na ye bakenda place wa bilima wana bazwa bango nde sika na bimaki tangu na bime sika mengai to sali témoignage na fait pas kon nzambe malamu to ya ko bata plus de 180 personnes place wana to ye na bango wana mukolo wana ngamoko na kati na moto abatisaka pasteur na biso ya fait pas quoi batisaka wana to kitana kati ya mai wana mukolo wana ndenge nzamba lobi na mukanda na Josué chapitre 1 verset 3 et c'est comme tambe na bino enyati et pesa melibino donc on nyate sika wana ba démon wana Yesu Christ soit qui contrôle sika ba démon wana bazaki qui déloger sika wana ba kimaki ozomona puisque to yaki na Yesu Christo na nzela ya repentance yango bana na nzambe na zo ebisa bino boluka l'église ba bimisaka bato ba biloko na banzoto te boluka na bino ba délivrance te o ba prospérité te repentance yango nde mama ya délivrance repentance ezong saka bolingwa mutu na nzambe Yesu Christ aza lumière du monde et komami na mokanda ya Jean chapitre 1 verset 5 moye yake koti na molili pe molili kimaki donc molili nyonso ekanga yo koti na prison soko ndimi Yesu Christ lokola mokonzi pe mobikisi Yesu Christ akokota na bomo inayo lokola lumière du monde nyonso ya molili ko kima okolukelo komoko te na makasi ndoko zwa délivrance okomona libale kolukayo musale kolukayo mbongwe kolukayo zalaka kana vie ya repentance nde Yesu Kristo akoyana bomo inoyo lokola facilitateur donc place wana eza place moko besprit bazalaka wana siège ya besprit za wana OK alors bayebi singa balobi mokonzi ya sika boye imalamu bademo wana bayambinga bobi mokonzi ya sika boye imalamu balobelinga na lingala te balobelinga na munoko ya ténèbres puisque sengelo yeba ke monde ya ténèbres akape na langage na ngwe lobaka balobaka ozomona oki komona ndoki aza muluba mais soki aye na ba Congo akoloba kitando ozo comprendre ndoki akoza mutando akena Équateur akoloba akutena bandoka ya bangwandi akoloba peke ngwandi do bandoki bayeba minoko nyonso mais monde ténèbres pe na minoko na ngwelo baka do tango balobi na ngande ngwana munoko wana lelo Yesu Christ atanga munoko sika wana nyonso abungi sango alors tango balobeli nga nango eloko nini passé bobi zela to lukela yo masango mela vin rouge mela ba benga mokonzi ya régie des eaux époque wana ne 94 wana ba benga puisque kazalaki moko ba représentant pe na kata monde astral to ba benge ba pesie conseil bobi kata mai donc yango moni ba mai mingi kata naka ya l'état na biso patinda ba pesa communiquer mais soki mai kata ni brisque ke ba kotinda bato ba ke sukola te ni bana ba ke sukola ezalaka mission mitambo ba esprit pona okanga bato c'est ça. Voilà. Tout ce que wana bakonzi obengi bakati mai. Bakati mai. Batu baye ko sukola ba récupérer langa 5 personnes. Bakitisi bango na samai. Bakata bango bakingo bapesanga vin rouge. Na mela. Donc bibembo komona o bakoya ko bimisemno likolo mai. Bazuka bilonga bandeko na bino na bilamba balatiza bango te.
bango batumbelinga kamundele tolie bango kunesili o babimi so bibembe musu ese kufakala nde babimi selbino fete salam ba kufia wa bana ba yoka iposa maya ko sukola ba ina maya njili ba sukola batu ba kufi bolie bango tolie bango ba pesinga makila na meli fete salam o bibembe ba moni bimi wana eza nango batu ate balati bango kabilamba na bilongi na bango eza bango te. Voilà, merci. Je crois bientôt comme la souka, il y a deuxième partie de la biseau. Très bientôt là, Tokozoa, papa Daniel pour la troisième partie. Et voilà, vous allez toujours brancher la chaîne de Super Promo 243. Vous allez décider na témoignage qui toko na émission qui toko makasi et l'homme de Dieu na souka, numéro de téléphone, moté aussi prière pour la mandobota la biseau. Et puis la troisième partie, il y a Moutouya en résumé, bazwa nini bandego zelani. Et là qu'on a quoi bana na nzambe ezaka kana biloko mibale au monde à ténèbres bangaka eza repentance na semence puisque bana na nzambe bayaki na via repentance to bandai komona bango te to bandai komona makila olingi kobenga ngai numéro na ngezali 081 43 30 475 donc 00243 81 43 30 475. Mutu ayebi ndenge bakangaka ayebi ndenge bafungolaka. Mutu ayebi ndenge babebisaka ayebi ndenge babongisaka. Soki diable utilizaki nga panda 24 ka pona kokanga ba vie ya bato pe pona kobebisa ba vie ya bato. Nzamba za ko utiliser nga pona kofongola ba vie ya bato ekangami na kati ya boloko ya diable. E nzamba za ko utiliser nga pona kobongisa ba vie ya bato ebeba na nzela na kombo na Yesu Kristo. E siko zo simbi mutema na yo. Nzamba lola nzambe na nguya na pesi yo merci to bandaki na yo mission oyo lokola alpha to suction lokolo omega natali banda na Genèse na Apocalypse na moni lokwa mabete nyonso zali lobiko na lobiko ko utepai na yo tika ete bana no bakolande mission o ataba melaki ba vie na bango bayoka moto basanza bango na kombo na Yesu Kristo zala facilitateur na nga pe facilitateur na bango Yesu Kristo ozanzambe na nga pe ozanzambe na bango salela bango makambo minene oyo mokile koki ko salela bango te batato la monene na yo poeto zanzambe otondimeli ya baka difficile ya makambo mikete me ya makambo minene na kombo na Yesu Kristo bazalaki maladi babiki bazalaki ba problème bazui solution au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci bana na nzambe tokute na troisième partie. Merci.